Bonjour peuple congolais. Na ko sala moi vidéo oyo. Pour na lobby na lobaki déjà na lobby que soki baye na priya. Heureusement ba sala on peut ka bien baye. Donc na oki sango ko saki live fini ba teka na ba maman na ngai ya mona yi. Mais ngasko na ko expliquer, na ko finga mukie, na ko expliquer. Premièrement na expliquer Sylvie Mubumba. Sylvie Mubumba na besoin nous lelo na expliquer clairement pembe peut-être sur la pembe. Oyebi solo bete yanga garçon là au poto la Denise pa na yo fiel na yo oyebi swa bazaki mutu na bino bomeme na poto tango akomi na poto ali garçon wana sikoyo azaki fiel à Denise yo c'est qui a présenté Denise ya boya qui après ali yo okei osali makambo na yo moko Denise ya pesi mbota fini na loboko après ali Denise a bengi yo puis Denise a boka garçon wana Denise a ngaso ressenti était na mwasi etc a boka fiel na ba omoni kisi na bino bosala na kinga boka kisi o mama no aranganga wana sela bino e simba kapa nyake boka ngaka nyake boka ngaka na yebisa tuyo tous les jours simba kisi na bino e simba ka bato bino bona facilité ya okoti na kati kisi na bino batuyo sorti omoni ba sale jeu na oyo okezo ko fixa ba parents ba na réseaux sociaux ko fixa ba maman ba na réseaux sociaux ko fixa bana ba na réseaux sociaux game wana biso to ebi sala menga kuna sala ngomi eke yo ponga na mamu binga na neti yote na phone mobo na bata mana sima apona tindi ba tuliboso boke finga ngamona bata mi ngana yaka pe yango bimba je m'assure mon différence ngana oto wana ngo voilà lelo siko ngana yeli yo mobimba ko expliquer yo ngana mosa moko kwati oyebiti et puis libala na yona nyakero ngana na katite tous apena réaliste ngana za catégorie na moni pona ni yozo s'acharner sur ngate pona za muta ba matière wana ti naza mama lembola ti siko yo ki bombanda na guerre yo sana nga yo tinga ba finga na ndeni ese yo kati da yibiti ke papa bino za ancien criminel na Kinshasa na yibiti papa mino bakanga e ba tchena na stade des martyrs papa na bino ba archive eza so boni bien publier bino ngo papa na bino za ancien assassin bazako côté de batna bandaku voleur à main armée et bakanga e banga ba bomé pa mobutu to yebi et peut-être le batu muso ba kona mbonga makila alors ba mona batu makila mutu zo le bango so elo côté bana facilité na kufinga ka batu ya kufinga ba para batu ya kuluka ba finga batu ba passer na bango ya kuluka ba blesser ba wa clinté asivingo oza clinté déjà kokola na mbongo ya makila moins catégorie oza donc on va être très sale et ils vont continuer à vivre na mbongo ba kuba pour Denise oyebiti yo mo ba ke boto pas fidèle na maman zaki mon pire bino wana camarade soit petit frère oui vite donc vie na eza bongo o muta ba sale coup o muta ba kuba o muta ko détruire ba ninga ende na yo siko kwa kokotanga na deal na yo te kwa kokotanga na catégorie na yo te na baki na kofinga mabe oyo ke ko zo bana na ngozo finga bana nga baza mabe baza ba simbi baza ba boy nyoso zo finga sanga yo ane loko yo bibisa no maloka tango tala mo ano emisa tona amono yo ko bimisa miso ba poso ba kibana malongo ngo bandu publier mon papa mais so bimisa bonté parce que liki ko te biloko ko la sa miso ba tuté ataku to aliboso wana esa za mwana opida yo ko sele matalos hein mais ngana bota quand même bana ko no bimisa miso ba tumo ka sonité oyebiti ava ko finga bana baninga mitalati bino ba merci sinapo hein tant on est à koluka ba rendre koluka ba fingila yo ko saba zuwa mutu to pour ça na pemene ya Sainte Marie Joseph no ya Denise ko sala zuwa mais mutu ko ngana mutu sela ngazuwa parce que je ne suis pas na catégorie ya batu wana yo ngo changa c'est la catégorie batu na bino wana te na fait faut la kabaninga na ngati hein c'est la catégorie wana te na za dialoliste te na loko na zo luka pa na bino te o bo pesa kinga mbo o songa kiki bino bo pesa ngambo bo ni bino bo pesa kinga nazo comprendre bino te bino bo buka biloko na nganda ko yebi tiki criminel atata no koto tina makila o ya ko salisa na répéter le kinganga ya mama na yo isuka pa na yo na mama na nganga te papa na ngapa ki criminel te papa na ngako luka vie
quoi batutu akenda soko simba biloko ni sondeni na yelaka ya ye mais aboma batutu ya simba makila batutu mais abino criminel bandi ya mère mais bakanga ba tient le stade des martyrs yo retie yebanite soti yo finga batu na ndeli bino mo bona ba problème grave bo famille mo suie fama makila yo finga batu na ideni hein bon après ça on a les pisco na Denise Nyakio tibo tinda nyonso yo sarate so batuni na yebite ngana salite ngana lobite ba fingi bana nanga obili bona monopole na yo finga bana baninga bino mabokanisa ke bino nde bo sala ngona ba politicien ba kamere ba kabila ba nani bo vili pande bo finga bino mutulo kwanga bo finga ngati soki boyo ko finga ngana ko finga bino copieusement bon moni problème parce que ngana mutu na bino politique te votanga te et puis des ana bono manga pété na dépend pe na bino te bo fotaka venga te voilà donc soki boye na kuya et ça mabo nana mutu na bino wana te Sandre abimana tata na répéter Denise Nyakio balala na sango o azora bon ton baka ba fazer tango ale tata na mamani batu tout balinga ba aider bon ko sate botala batu tout balokota bango ton ba souffrir ba aboma bango yani ya mwasi bapesa vie na ya bala mobali na age mokie tango abomi sango ba bokola bango aboma pe yani wana bo vérifie aboma pe yani wana so bona langa Juliette ngana na langa marteau na langa lichette vous comprenez donc so bi ko blesser batu ngana ebi ko bombarder batu ni métier là comprendre so vous respecter vous respecter te que biso so na nini na tami vous comprenez si vient na ba défaut belé mulela kalao ndumba na ba photo no atango sa ki ndumba kuna kinga bot péché na ba péché on a mis bali note yo anti to ebité tu que na mungu po ni pour venir yakika bongo zo ba péché on a ba la en désordre ndé vina oti yo sivi mulumba ba péché on a mis bali no ba sala en désordre alors ko ko saki sinon pas jo ki bongi yo anti amuntu tana yo finga bongo no ndako ba kiti no na yo ba te so lokota on a voiture o tia on ndako oza quand même je parle à l'oreille de la première dame wa malubanuta siko lo ba à l'oreille la première dame bo siko ndeni okosati kisi na bino simba Denise soki na Félix Tshisekedi ngai te ngai kisi simba ngati pona yebi nde ba simba akisi te si kisi ezoka batakisi na bandoki o balia bato ba parents na bango ba yana bango bato ba lokota bango tono ki fazer mais ba biso boto yebi nsoma ba kisi te bo sangani boto sa ba oto sa bi na bi bo benga internet mo bana sa ba ki lobi soki ba ye na koya na dispo pe na ni loko sate mikolo donc des awana na vandika pour na bino quand il vient je vais venir s'il faut insulter je veux bien vous insulter boke na police boke funda boke bobenga juge na bino wana boyebisa yi ba ya basala nyoso ba mbalingi mana tanda so ofinga na kokwa kula bino ndenge sengeli boyoki basia fibanga na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie
aloe vera product bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tika tokanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner pour l'estomac produit oyo kosoigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na baleli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 senado yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te